Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino. Yosa fin. Mutaleki wazate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino Image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Ba chekai. Merci Balandinho Sobomesana Kolanda chaîne Nabino à www.panzasangoyacongo autrement dit Panza Sango Bilili. Vraiment yambo ko banda masolo nanga na pesa rambote na baino so obasunga ka Edino Image. Batu lokola ba Patrick Emalwa Vengi Global PM Service, Claude Lukeba Kweno l'homme de jugement par défaut, Maman Annie Kokila 4G vraiment asunga ka Edino Image toujours. Lelo naza le sengomi yamba encore mon général abunda mingi pona mboka na biso et puis abunda mingi pona bolongi ya président Fachi pour azalaki déjà kolobela yango avant que que Fachi sa ki bukonzi na ye apana déjà kolobela yango avant en tout cas rêve na ye kokisama vraiment mingi to ke na biso mulaite tozo banda masolo na biso. Bonjour mon général. Bonjour Edino Image au Panza Sango ya Congo. Moi me kolobela ya mon général. Tous les autres la ramboka alternance na changement et c'est réalisé donc tous les réalistes. Oui, réaliste hein. Mais bana pe besoin qui vous konzango ti lelo obunga pe na média tout le monde a ressorti pourquoi? Bon ezalaki parce que yebi pouvoir aujourd'hui ezalaki na bato belé bazalaki toujours kokota biso doute. Bon ba radio Toto ezolo ba matro qui bokondi ba pesi biso ngo na boyebi ti lango non? Non, qui bokondi to mérité to qui n'est na voir l'électoral biso Fachi alobaki déjà banda kalake machine ou pas to qui na ba élection mais bato mususu babaki pas de machine il y a des élections avec machine pas d'élection mais biso Fachi idéologie nae alobaki que machine ou pas to qui gagne l'élection. Tout ça qui peut toquer dans l'élection pour te dire que tu gagnes parce que maman là dans la Koufaki Fachi tanga yaki na matanga voir bazo peut-être ba kelelo et ni ça qui déjà donc mu konzaye bana na dans malakala donc Fachi azali ni mu konzi bana kala donc ça descend Zambie destiné les agi au moins nous contacter aux autres qui beaucoup le premier ministre non si papa na bi quand je pardon kuna za suna tana ote so comme na niveau le colo donc ti kama ki premier ministre na Kenya to ke gana beso to boto la pouvoir donc ti lelo ndima la bino ke ki boko jana ba pesa no pesa te so ba bongo na osenga na bato neza bazo na mboka ba buzoberi ba mboka ba buzoberi so pe komi bololé olandi pa ibololo hein merci mon général to vanda penza wana te et si je na biso penza masula lelo tout solo le pona pa avion o wuti ko ya na expliquez nous biso makambo ya avion wana po dembo we momo sa mandefu alingi ayeba banda ba avion ne kwei président Fachi atali loba ezate na monoko na ye engolo banini. Merci pour la question tuningai. Oui en tout cas pour la maman dembo mandefa pembe mandefa mwindu mandefu kwa mosa mandefu moi ça mandefa elengi bon Oli bisanga peut-être na lobi langage wana izate ki naza obi ko la sensible oui sensible na c'est pour sensible kolonde ya wale magambo moi elengi tala président papi mangunza vous de sali plaisir ali moi elengi ali sécurité de folo ba ke lokwa neze elengi faut goûter ngo na boli bisanga peut-être na lobi comme elengi et les mabe bon en tout cas pour na ningo lobi en avion toza na mimicho oui toza na suspense pourquoi parce que et ça le la présidence Akufaki et ça complot au basi basalaki balinga que Félix Akufa bon bazwa bakabola mboka bana no balinga président Akufa mais bon bana sous bakabili balinga Félix Akufa po bakabola mboka mais pas katange bazu ya bango donc balkanisation koti qui veut ça et Kabone à 3 allez qui côté ba Rwandais tout ce qui côté ba Burundi allez batire le bisoka masoki côté Maniema donc il nous a déjà bien préparé mais Félix a dit non
aboyi makambo wana. Mais il y a des partenaires. Bon, partenaire, quand on dit partenaire, ezalaki omoni soki obi partenaire na cadre partenaire ezali munoko. Omi sozo linga mwasi il faut maloba sukali te. Maloba sukali. Solo maloba mabe, moi ça oboya yote. ezali po na sens qui flata kinanu to mise po to appartenir pour moi to la kanda na yete mais tala o to ka la kanda na ye non to peuple ne la kanda na ye peuple la kanda pour Félix soki na kanda na ye mais ça kanga ke kala oui mais azana kanda na tabi aza mona mboka ovanda sécurité na ba kwa sirango mais soki ba intervenir ba assurer sécurité il y a Kabila ex-président. Et puis en plus, Fayoul va qui est sénateur à vie. Fayoul est député. Et bon, sénateur à vie. Qui a la sénateur à libérer à vie. Ils ont bissoté. Fayoul a l'ongola bisso la diaspora to faut rater. Vous comprenez? A l'ongola bissoté. Mais oui, donc tout machin monté. Bissoto pour la cache en écoué jusqu'à présent, to yebina nouté. Ceux qui va vivre ça wapi o bozo landa na ba internet wana iza yangote o to moni ke ba vivre quoi yangote te yangote quand on dit Antonov ça avec muneni oui et ça une affaire ba 30 tonnes ba 40 tonnes o bozo la sabino iza vivre sur 5 tonnes ba ko tsaka photo mais ça tena vrai que avec quoi qui ah bon ba avion normalement la minute chaud toujours ba ça crash ou bien ils allaient attentat ou bien avion ils a battu. Donc, tu as trois choses. Ceux qui attentat, donc, avion, quoi ziki, donc, bêta qui ont quoi ziki. Ou bien crash, il y a une mauvaise température, il y a une mauvaise tempérament, il y a une mauvaise, allez, avion, et tout de contrôle à mon blindé, allez, et cabane. Mais selon ma information, si tu as dit que l'avion, il fallait pas y monter, et ça va course, alors, président Fatia, il dit que l'avion, il a déjà un boulot. Pourquoi a Tindika qui a un mata? Mais président Fachi a l'obaki boy. Pour la kozanga avion ko voiture non ba avion wana yangum dengi na ba camion na sécurité mona ki wana. Nasi mona ki président atambola ki Bukavu, Bunya, Goma ataki na ba camion wana. Mais yaki ba camion belé ya ba Toyota no mona ki donc to ba garde républicain bazaki nango. Donc yaki ko comment kuna ndeni. Et comment les ba avion et qu'il y a un avion, après l'avion, est-ce qu'il y a un Antonov Makiango? Tant Antonov, il y a un avion mineni. Avion mineni, oui. Avion liboso, côté bloc qui avion mi balé qui n'a pas logistique. Logistique, il y a eu mon présidence, et que vous avez sûrement bilo kokuna, bamblé, madesu, bambala, pour ça va soda, peut-être, na sanswana. Oui. Sikoyo, allez, bon, bah, il y a un président qui n'a avion, na carte de bon qui n'a avion moko. Nous le président qui n'a été, azaki avion à Luaka, tant qu'il y a bon qui n'a. Alors, banyanga kata ba betiango. Bon. Solo bito bile banyanga kata ngwazo que soit problème kasi banyanga kata yango makamuti kobele la banyanga kata na mitingi wana lelo avion yango te bon eza suite à banyanga kata quand on dit nyanga kata za mutu oyo asala ka mabe mobomi on comprend. Bon, biso siko côté ba est kuna bana ba eza ba beret rouge te ba kabilité te Nicolas idéologie za beret vert là ta beret vert moi na biso ko ba beret vert biso ko ba beret vert là ici signe ya battre la mboka commando un commando aza la ta beret vert oui un commando mutaki no buna bitumba ata toujours beret vert oui pourquoi parce que beret ethnie pour soit beret vert il faut au matin tout ça des exercices belé mais beret rouge ba peut na seta comme il requis à ba français ba pesio pour na ninga venir en français les gens la cadre wana ozomona donc biso to bi beret vert ya ko battre la mboka donc ya biso beret vert pour moni na Afrique du Sud bata rouge na Luanda bata pe rouge mais biso ce que ba ndeko na biso pe ba pe perdre ba ta rouge mais bongo biso ce que to bi vert où est le problème biso ce beret vert bon yebi ça biso nano pourquoi président Fachi jusqu'à maintenant na l'hôpital de Lobamo côté pour la crash ya ba avion wana bon yo do benga en cash si autant yo benga en cash confirmer on dit mangoté selon ma information les ont circulé mon général zone di mangoté té sur bien zone di mangoté la bi tout ça na trois choses tout ça na ou bien bon ndenga to yebeli ou bien attentat ou crash ou ba avion ndenga ko yeziki ba to ba kufi siko yo Fachi ça biso bazar président Fachi to yebité président Fachi atali lobate etake mokonzi ya mboka vraiment ce que yaki na France en tout ce monde qui Macron lobaki bon pour la président Fachi, il a porte-parole n'a été. Oui, il a porte-parole, mais
selon yo no vanda na mboka Europe yebi président ngaza wana aza omoni ga donner ngana za oui omoni zo banga ta ola tiye pe nzoto facilement ye ko ye pe na do yo si na ba na omoni yango si wo yango te yango omoni yango ba omona ngo to la plateforme Fatimo to zuma ngo bien to omona ngo bien to Fatimo ko to zuma ngo bien papa so bon il fatigue et ça mo kilo pe olala na muka na 2000 papa kite bon bien ngo to zuma ngo bien to zuma ngo bien mais la zone la fatigue la zone na scène na zone na sumu to mususu wana nani et ouais qui autorité morale na biso Fabrice autorité morale na biso na peso na saluer la passant place aux ali yo kutu do na président to mona ki mutema ki likolo meta to ki oza vivant nzamba zo lokumu toza toujours wana on est là donc président Lilobezati jusqu'à maintenant président azana liloba parce que akoloba mais azako zela ba sala banquette ou bien américain baza koya po ba panda ko fouiller ceux qui avion et ezalaki battu tout le monde boîte noire signalé d'abord récupérer boîte noire tout les gars na boîte noire ceux qui avion ezali ba kangi avion ou bien ba kangi on comme otage et voyez bana ba méré ba ça msala bisote et puis ba risque ba ya pe wana po botala po ba avion na tono faisait ya bango mon général ils ont moins temps depuis accident salama jusqu'à maintenant ba ozaka enquête on bazo mener karti les réponses exactes mais il y a enquête sera toujours temps et gros ça va sur ba na boloko ba ça enquête si enquête à 3 ans 4 ans 5 ans ils ont merci mon général to vendre pendant mon selon parce que réponse nous a clarté par rapport il y a crash wana tu éviter président Fatiti le azolo baga le mon côté alors tous les canabis inauguration la deuxième question inauguration de l'Institut culturel d'Afrique oui et ça oui et ça au projet Fati à PC ba chinois 100 millions pour batonga au babengi Institut culturel d'Afrique pas de Congo d'Afrique ozomona culture na biso donc na culture surtout Afrique ba oya kuna ba ça ba no tanga kuna ba no laksa ba exposer biloko na bango ba malien ba na ba no laksa tout na kati kuna donc ozomona ke institution na ba no kotsa mbongo ba no tala nege ba malien ba yembaka nege ba Ghanéen ba yembaka ne ba Nigérien tout ça culture donc culturel donc ça ma culture folklorique et ça na kata institut wana et puis ba no laksa batu ba langue ya batu na ba nzemu na bango donc na ba culture na bango culture nigérien et ça ndeni bazo laksa bango ni za pour to comme na modernisation faut eza bongo ya mo moni président kenaka kinoko inauguré yembo bena tche na libaya a tchepe libanga placé et ça la dans 30 mois ba chinois aussi là dans 30 mois to besoin de là 2 ans à 6 mois et aux la commune et ça na Kassavou en face na palais du peuple en face na palais du peuple oui merci mon général pour la réponse nayo et selon l'inauguration de l'Institut culturel d'Afrique. Merci maman Annie Koki la 4G 5 étoiles de love étoile d'amour et le véritable diamant noir Gisèle Eumba. Troisième question monsieur Ali Boué mon général Ziko Nomputu, journaliste Nabiso ya Mikolo, Zokanga Makamla Paris. Il y a Chocho, question des abouis. Ayoki, message mozo circulé, qui est américain, peut 6-5 hélicos, na Russie, peut 3 avions de chasse. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Il y a un Félix, na minute de Zolaboye, Félix Akeneikuna. Akendaki na États-Unis pour la récupérer oui après pour les Russie pour la récupérer après au Japon après Aoya azoli qui ça après Aoya pas la mission en France donc ils ont venu solo parce que mon que Aza comme une insécurité oui ba américain moni que Félix a comme une insécurité Aza le président le plus aimé du monde ba lignée pour surtout le Cameroun ça qui déjà gratuité wana donc ba payer belé ba non président wana tchepena donc bana ba autant ofélé ba fouté le côté non président mais est-ce que yem tatien auto ezalaka déjà na constitution la biso mais ezalaka déjà la constitution mais bana il appliqué kaka bana appliqué pendant 18 ans banda 18 ans banda appliqué parce que mbongo bana ko liango ba ko tsango yango donc ça état de droit fait kanga bango l'état de fait kanga bango donc la cadre wana yango babi ki makambo wana za solo
Et ça, le coup de tête, sur le moment, avion de chasse, et ben, Félix passe à d'autres mon avion, l'hélicoptère, puis on a zomona, oh, bah, mais, bah, pessi, et ben, nous allons partout en octobre, pour chasser, nyanga la carte, on va bomba, nyanga la carte, on va bomba, combo la bango, on va combo la bango, nyanga la carte. Mais, tu vois, nyanga la carte, bateau, on va bomba, bazanga ba combo, bazanga complicité, na bata, ya oba bala la poni wana tisiko biso bala muka bala muka bala nyonso bala la poni to isa ba to so mo ni olingi fatite ke lala tina 2023 bongo la muka ya solo wana ni ko ko ngaso mla abi ke lala ade lala ile phase tika biso calme po mutsoko mo auto miso ba ke lala na po to mudalali tanga la muka kutu akuta munoza sote donc système économique ngwana donc bato bazolinga fatite boko lala bola muka na 2023 bobo ta kongo ne yokoma apo bo susu muka ke on a là il passe en roue à Sony eh bani baza le mo susumuki est-ce que Fati Mokonzi akoya penza na mboka ya Paris ya France Fati ndenge zalaki na minute oyo azala invitation oyo babengi officiel so beti na Élysée oyo mona kina komba Fati et ezana forum oyo ezali apo na paix oui babengi si aza orateur monene po asangisaki Rwanda, Burundi, Uganda na Angola na Congo Kinshasa basali ja mamba pe ke neto vandi asoki rebelle amekota kote kuna bo pesa place te donc pesa la ki mona ki idée on est bien yangwana mako abaki no idée wana totambola ngo partout na monde ke peut régner na kati ya monde donc Afrique pesa la Europe pesa la et puis pour le robot bon ça pour la nenge ba immigré bazoya bazo kufa kuna na nenge mama Libye wana tout ezala quantité faut pesa la docteur za na bolingo pesa ya mwana babagi babengi si bango baya yaza orateur principal oyo ba kochaye a ozala a partir les 11 til les 13 est-ce que ozana lumbe te côté ba combattant yango wana siko na so banoke ba lumbe ngana osenga ba combattant oui nabi ba combattant fité bazo batante le respecter bango quand même nabi bien ba combattant oui bazo batante ba combattant fité pour ils ont trois choses ils ont la combattant zobattant et combattant fi yo me sana opesa ba combattant fi quand vous avez une question pourquoi combattant fi combattant fi azamutu oyo azane iye to beta les no image allez à tout la question de tout le bête de kaka allez ba kaka maman wapi dit mais pou wana zali combat tout to na mutuna ye eloko yate qui va la censure hein non tout fi wabi bon excusez la terme oui et ça mutu modo vaut rien ayebe le côté vous comprenez donc akenaga lo yenge gabo tu to bête kofi to bête na akei à tout na pourquoi to bête ye asali nini oh ba pexer musique na pexer musique oh ba pourquoi ba pexer musique il faut y baka et pourquoi ça oyebi cela veut dire va combattre tout beaucoup ta makambu bikoti la ti et donc so moni que aux atons combattre fi continue qui tomba tout no retrouver jour solo OK au mona liwa pam parce que combattre fi suka et ça la retour yo betaka mutu ata mono na couloir a croiser pour bino ba combattre fi bozara bozo makaso boko mebele so za yo mo mono bumi makango bumi mais to za belo tamu to beta yo mais to bon zona couleur yo moko yo no banda mbango donc yango wana mais zobatan azamutu oyo ki mutema mabe telme leki na kata ya mutu na ye donc eza lokola kindo qui est conscient donc aza zoba donc comme c'est quoi zoba makambo donc azomona bena ke ndenge za bena boy donc il Fatim ka gagné mais il Fati gagné donc et pas Fati aza président a dirigé Fati a kendaki na États-Unis ba yambaki yete akanga photo na nanete donc yé zobatan aza donc zoba donc azana a réconcilier raté donc azamuto a pesa ka information ayuga bo abambiang on l'a vérifié information c'est vrai y a rien donc pas ya kenaka bikenda bonga kibudi akeka bonga mais combattant oui to combien place en ngamo nous sommes là déjà bomo na ndeyam ngamo nous a résistant ngamo ngaza combattant et puis combattant guerrier bakanga balemba c'est vrai depuis 2015 sans doc mais je n'en vivre
bazo silenga doki nakola sadoki mais après na poto so za sadoki na sadoki bamo na place zo doki na ngizo siko zo la sango nani na sabata pour les baseka kiyo babaki o de gol azo sa bilote po doki ate mona kelekina na milicho na keleki de mo sa mande pa bi la kisala ba peki singa ba peki moni ba peki sa babi o so la si doki batula mpaka bamona pele donc bamona preuve bon papi mangunza ozela mona ngo molimo mona bila doki nanga sibamona ko kamera yango wana bino ozombo bolingo na mona doki problème yake na la sono doki bandeko bomona bila doki babotola kai babota imukanda babotola mu yango bazongi seli donc tobi siko ezali na doki surtout là tout de suite goyo na la sono ya bâtiment on comprend pour les ingénieurs et les techniciens donc activité bene zongi oya musala Sorini, il y a 4 musala, zera la sabino. Bomona otaba comme chantier, botala. Chantier. Boli suni, na pesa ni. Ya, boli ni. Mbo ni bolo ba. Akisa ka omoni relaxa, la kisa pa. Ka vitala ngo. Boli suni, na la sabino. Carte de fidélité. Omoni oyo, na congolais jusqu'à présent Congo, permis à Congo yango. Bino ba français, bon on a permis français, on a permis congolais. Je suis congolais. Je resterai toujours congolais. Bolini, le bon a besoin de 5 minutes. Tomoni oso la kise koki ha? Ai koki ha. O senga ke bolini carte bleue la. O senga ke muto asala nango na carte bleue. Na carte bolini na carte bleue. Carte fidélité. Carte bolini carte bleue. Bon so li carte bleue. Ça bango mamuna. Bato bakota ko duti. Oh carte bleue yango bolini carte bleue yango carte bleue. Oh de gola la carte bleue. Je suis intégré. OK? Donc, beau palangalate, moi je suis intégré ici en France. Aussi sont là. Ça va pour le mélomane au bazar contre biso. Ba contre molema. Balbarakeo, ba combattre ba ngai la slaxibino. Papa continue mission. Yebi sa bangono no sikoyo, boye inaye. Tozaki makama combattant est-ce que vraiment et on les ga bien d'après eux. Bon, ngai na rosenga kaka na ba congolais nyoso tout. Congolais nyoso ouais. Surtout ba ndeko na ngai ba combattant. Oui. Et là, il a fait sa dédicace. Il a fait sa bande de Golangaï. Auto bandana bango ban. Nakata noyau dire. Odombo. Sali. Martin Sali. Papi Mbombo. Babin. Vegui Gérard. Pacheli. Nani sou na kotanga. Bon, bah, comme on a monné qui te soit noyau dire. Ok. Bakanga biso pour la combat. Tout ça, victime pour la combat, ni tout ça, la maman combat, tout ça, ba Iber, ba Rangers, ba Louyalou, ba Zebele, ba Kombe Belo, ba Oto Bunda, la Mboka. Ça va ngoni ba la binoke. Oui. Toti katan na tan. Président Akoti Azali Congolais. Azam mwana ya king. Akoli na king, atangi na king, azam mwana poto. Akoli na poto, asai na poto. Donc toti qu'il a temps. Vous comprenez? Et puis, dans une vraie idéologie, oui. Il faut tout soumettre. Parce que le pays où il y a côté na carte côté pas politicien. Papa n'est pas politicien. À former, les lois y a politicien. À forger, on devient forgeron. Donc, on fait la politique et on devient politicien. Donc, les lois comme la politique. Donc, politique n'a pas de choses qui parlent, il y a une politique équipée. Donc, ce pour équiper politique, il y a Satan. Donc, il faut qu'il parle politique. Donc, on sait qu'on a bino, bande de sauf Félix Aye Awa, il faut ça la délégation. Tout coûte à naïe, tout expliquer. Biso, grâce à biso qui biso va combattant, qui tout salaga sonnette alarme, tout salaga éveil patriotique, peuple à télémi, tout salaga tout au camp de musique, pour la musique on a ça la instabilité dans la musique, tout salaga tout le camp de on a biso na mais tout compte na temps oyo, punition pesi moi pesi appeler punition c'est là. Tout coûte à tout solo là, bah toujours bon ma représentant. Il y a des musiciens qui sont représentés dans bango, tout ça qui tout ligné ba bêtise dans la musique congolaise. Tala ba sali biso institut culturel africain na Congo. Donc et quand ça comme célébrité il y a moka il y a ba musique là on comprend Papa Kofi maçon con ils a bien ils a ma bête na nenga idéologie dit que maçon aza con mais na niveau rapidité au quand on dit maçon con mais sur pas mutu abenda na film na nenga vrai et le ça n'est pas bêtise aux hommes on ça n'est pas bêtise mais un esprit a bien aux tata moboti
Kofi aux tata Mobutu. Tant papa m'a 100 ans. Mais et là on est coach na masolo à Kofi. Tena lui parce que combo na bataka qui pour na lelo ko ka maçon con. Moi ataka kuna lobi maçon azakon. So asale musala o ya tindakite ya sali na ndenge na ye. Yango lobi ne azakon. Suko fou. Donc na cadre wana mais bana ba condamné. Bato censure ba condamné ki ba beke musique wana loko izala kati et robeta te na kata Congo. Et qu'on bête on libande et bête na kata Congo. Il y a un Kofi. Ensuite bakangela Kofi Olomide et ça par rapport à Masoko. Masoko. C'est un censure kangaki. Censure mon ami mabe bon bas ba no ba kata ndako Masoko mon qui sauter bêtise. C'est quoi censure quand c'est années. Ah le bien on les bêtises. Et ça biso la français en fesse. Maçon con. Ouais. Si on a lingala fesse la lingala les ali ma point d'interrogation. Ah bon? Merci vraiment Balandino Sobolanda biso et suite bakangela Kofi Olomide maçon con et ça déjà français hein. La logique sur les mot français non? Maçon con. Donc ça mais il faut pas maintenant maçon tu es con toi. Ah, mais ben oui, pour affirmer les phrases affirmatives. Français, il y a ma classe. Merci mon général. Tu vas de la montée. Tu vas baraka. Mon général, c'est un combattant tout. Oh, combattant autant il va combattre. On est battu mais la rafati. Bien. Les ana baza koye bababi ke baza président ti maître Sandouma azaki combattable na guerrier mais condoléances maman Koufaki akinaki na kini babi abi mon général na l'équipe pepele batiki na kuti na kumbi mère na taine facha zo bongisa mboka te topesa moi papa na chance balobaki alongwe abi bien de aner ezara soutien akanga so ba combattant fachi mo apesa ki nzela qui va combattant tout basonga na bango alinga zonga mboka na zonga yo kutu mudo bien mo si mais sikoyo bon combattant a rolo bon pour l'année kasi parali be kalm so kanga ye donc ye amoni bina siko bazo c'est ce qu'on a sur la kenga okende bon na ngala okende bina ane wana ole kapé bona keipe botina kepe tina oyi na kutana président na PCP mbote na zongi mais yo bundo pour na it oui voilà mutu na kama nazoka moitié de l'autre na mboka Paris na lobi ça tumba wana ça je poste mais ça tumba za combattant et Guy Michaud je poste Guy Michaud aza animateur mobilisateur aza combattant aza animateur amana ko défendre ça tumba coach ça c'est que dit ça tumba coach ça bat na milangi a coach ça bat na minato aussi aza ti c'est que dit moi ti c'est que dit dembela na wao na za ti c'est que dit na côté ti c'est et si vous te changer et comme facilombiste obiso facilombiste za na facilombiste za moto ani réalité réaliste. Ozomona anabel on ça studio un jour studio Salami anabel on sait un jour Salami mais un jour Congo fait changer Congo peut changer donc hasard réaliste Facilomi ça moto aligné amour ali bolingo aligné moto souffrir ala compassion pourquoi ça souffrir tala congolais donc maman a mon passe na côté kapona Minerva la bana na kama za mama Minerva na bois kango allez maman kufuta su Minerva te papa osoyenga mwana mwa atumisa su na classe yate maman babenga so pona Minerva aoya sauté zomona a déjà ba maman belé na ba papa belé ba papa maman tout ba no chauffer bango ok musa ba futa kete ba bengani moi na classe ma papa okumi chauffer au moins ba rhumatisme AVC bêtier pour la nuit moi na otanga te bana misatu ba otanga te aller et puis mais cette fois-ci il y a pas de Minerval malamongo gratuité à école donc à ce moment bolingo et puis à ligni Facilomi c'est ça moto lingi lingi unité ko sangana na bato zomona parce que bazali o sangani bozana bolingo okoza ko na côté kala o bayo o moni nduna 3 mesana momoni ka bakanga na boki moko o benga litodo moni mesana basa ba moi formule mo ba pa nanga tango abo ba papa tata na kuna apesibino abina pa na e so bo za ba ogay so bo boyte lo ba de merci zo mselai so mu apesibino offre bino lo ba de merci bo ba ofunga na miso bino ba ofunga bo mona bla bo moni mais teli bolingo nini barbala vana tu des habitants bakama na boki moko na offert bango donc ça bolingo zomona que unité relation pe mbala mo bandi pour on va na comme ça
Joana paya biso formule mo wala relation net o yebi ke na mona ko ba bundisa na côté lié pour nini référence à sommelé ba moboki ozomona donc il fait à bolingo pour partager donc Fatulombi c'est ça bon merci Fatulombologie mais non donc les musiques to kene ba soto la ndio to Fatulombologie to comment na Fatu nini Fatuliadisme comment terminer belé alors nene ba raconter ya plateforme Fatimo Konzina président Fati est-ce que surtout l'on dit bien na ba plateforme nyonso ezande plateforme mo konzinde mo za na likolo ya ba plateforme mususu parce que tozomona ke bino ndi fo beaucoup na yemoko Fatimo Konzi bon en tout cas na remercie na question tuninga wana ozela pour tozoyo kasanga ngwa question oyo ozotunanga woni na bino myoke plateforme Fatimo Konzi ezali parti politique ya yemoko Fatimo Konzi yene batina bino bosibo na yoka yedi une image ouais vas-y Fati azana de maboko de makofi le boko ya droite ezali IDPS ya gauche oyo ezali oyo omona tona drapeau na biso yango tabo otambola bomoni ba drapeau omoni drapeau oui c'est que boyebi ke ezali Fatimo Konzi ozomona bomona eza Fatimo Konzi ya plateforme yango ozomona botala yango bien oza drapeau na biso déjà assemblée générale européenne na couleur autour de Olinga. C'est besoin de des propositions. On a des propositions de drapeau. Donc, IDP ça na oyaye, biso to na drapeau na biso, surtout biso to ko na ami balé. Batakini ba opona bango biso to poni biso a. Donc so ke na kini au mona pa drapeau ezali, OK au mona pe drapeau oyo. De ba drapeau oyo za ba drapeau na biso. Et puis oza si on ko na ko ba ka po mona, za ba chemise tombola muke kaka na tombola tombola c'est bon bon yango o bon yango ezali na tarmac ya Belgique donc bon yango to l'attaque yango boye c'est bon mon général merci beaucoup wana ezali soki oza adhéré toza déjà na dimanche oyo tozo bengisa tous les adhérents bato nyonso to bokomisa ba kombo bopesaki kombo na yo na prénom na numéro de téléphone boye bakaki tozo yamba bino dimanche oyo ya le 20 oui na balabala ezali 59 avenue du Puy ezali na Aulnay sous bois soki bato bazana ba voiture ezali A3 obimi na on est centre après aux 8 direction 115 après au Koti au Monaraka balabala ngo ezali kana pemena ba HLM ezawana au Koti balamoko au mona au pemena école mo ezawana au Monaraka dipo ezali numéro 59 na Awatoza ça les akuna likolo au Koti so bataba bis au kitina Blamini aux 8 bis 15 ou bien au kitina RRB au kitina Aulnay sous bois on est sous bois aux bis PK 15 et on est maillot so au kitina Blamini et on quitte au kitina arrêt HLM après au côté kana 4 mona so matin on est sous bois et au kitina ils ana Ambourgé cimetière au kiti après 4 singambo au bina le rad dipo mona première avenue deuxième troisième au côté à droite au mona place à Mozawana to kutana kuna à partir de 17h30 ti 20h to kati bozoya po bo remplir ba formalité na bino donc ba fiche na bino et puis ba carte ba ça no ba carte ba pesi ba carte ba macaron po mukolo facha ko ya awa sur la sika macaron no boba au côté na kata Zénith pour tozo ezane na Zénith so na kota Zénith te ngango profiter boye ya Fati ezana Zénith fata to fumu la Zénith on ba ta poto kala ta ba na kota Zénith ba na ka photo te c'est fait réalité mais si que c'est fait passer mon Dieu tout donc ezana ba chrétien ngango profiter ozon pas ba chrétien Zénith Fati zo beta meeting kuna yoza na Bordeaux ozana wapi ozana Lille sala tout futa tike ya ka pono kota Zénith oza oyo ka Fati na oloba
mabako fatie ne babo tuna so les allons retourner pour ne ba bombarder arrêter l'avion attendre ba luki ba bomela biso ye pour ba kabola Congo mais waya alors pour okota na meeting wana ezana ba condition na meeting ezaka ko enrichir kombo na yo neti biso toza côté organisation on a Belgique ezaki moi mon kokoso comme baba bakanga ba photo ezoli attend mutumo ezoli à 15 minutes bon ya moi mon spécialement ba retard mais biso tous un système de modernisation qui est rapide donc ce qu'on a une association plateforme une association na yo oyene ki ba mama Fatima Mokonzi maman Fatima Mokonzi basé sur 21 ba ile sur 21 na bango to tie bango na liste to pesi bango ba carte biso ya Fatima Mokonzi pour Fatima Mokonzi bango ba ko dans la salle ba le reste vous a mulongo bon tanando na biso za ba place à VIP et bon pour la biso presse presse ce que ça ta Fatima Mokonzi ola ta VIP presse à VIP oza presse à VIP presse Fatima Mokonzi oza presse au bon ça no presse au filmer ah Fatima zala donc oza place qui so ça enregistré oza bana 6 moments longo kuna sima mais organisation d'abord se passer ndeni pour balion de la presse faut bazala na ba couvrir événement bon balion de la presse to boité oui faut bon ça enregistrer en fait donc comment tu peux enregistrer maman la biso dembo déjà a déjà membre la carte oui déjà ils a déjà avantage oui yes ko a osala déjà apprenti to za sous na popol sur Mukeni il pas na carte plateforme Fatima Mokonzi to za sous na adilondole azape na carte plateforme Mokonzi to za sous na moko sous nani oyo na bosa komona ah na bosa comme les kaka kaka yo pour la porte est ouverte sur la carte déjà avant na compte meeting na fona s'adhérer na Fatima Mokonzi te oya o compte na meeting mais pour oza na VIP pour so boy na côté na biso na biso yeba oza na Selembao ya pas na Selembao kuna likolo moi filmer à des sans scène na compte mais au compte on filmer ne bon ça la ngote gende bon ça la na Bruxelles na Bruxelles kuna to mona ki ba mususu ba lié pesi ba confusion donc balinga ka ba Bruxelles ne bazala ba ta Paris et comme à la retard donc nous côté entre les journalistes aussi ba chroniqueurs ba potana kuna danger non ba so ba bongo en tout cas information na te l'information ngana beke ba journaliste ba bazali ba pesa mo place mo bazala mais o bazala ki balaki enregistré mais ba na droit comme place wana te mais biso ce ko ne ba sali bango biso ce ko to sala bon bazamna tout près pour ba bon moi musika ozomba bino moye président Saouti soki kuna ba ye belé ba tondi na kata mboka wana donc c'est pas la peine donc biso bango tout ba za place à mon biso to yamba fati ndeto to ta la fati to ta ba msunte biso a za organisation donc to ça la organisation mo za kitoko comme za na Zénith OK baté peut-être moi ba surprise je appelle la carte. Merci mon général to comme pendant la souka masolo na biso parce que ba aussi na biso que minute comme ce qui très sur na 2 minutes alors pesa biso ba programme news tout ndenge roleka pour akoya déjà na date ni président akoya les 11 à partir les 11 ou bien les 12 mais on a confirmé date mais vous allez circuler à partir les 12 ou bien les 11 à Ozala bon to on a mis à aéroport biso to poni azana bouger pour to chat tapi na biso to comme d'hab na biso te ya na voici kuna biso to lingaza na bouger avec na biso moye kene ko bouger to tandi pena tapi bouger na soale biso mo ba bana na ye o ba bengi bana na ye to pesi mbote ya 5 doigts Fatima Mokonzi to pesi moi trentaine ba membre na biso bazala wana ba pesi ba mbote après toleki to pesi cortège to ina liboso wana pesi bato bazala pembeni wana donc to religion ka wana bazala belé donc à partir bouger ko bana na bouger tina place de Nil comme on dit port de la Villette donc ba congolais boyana ba riba na biloko Félix Oya balabala wana to kanga balabala wana yango na to sala donc inondation ça pour mon que Fati Benaza donc dit sécurité toko uta na ina les bouger donc tato zoya bino ba congolais bo tandama donc tout ça besoin ba drapeler ba mona benega ya solo bazako ya maréchal biso ce que ba congolais bo ya na bouger donc bon mais ça te couche oh akoko avec ça donc que so maman de ni to mena château rouge na mona blague château rouge inondé est-ce qu'il y a collègue penda ah oya ko ba 3 jours ba combattant balinga oya ko sécurité biso mo chua momba e mo bino ko pesa makasi na mutu makasi ngamo wala caterpillar za wana nani so ya chapwa
banane tous na ba boxeur tous na ba catcheur tous na ba judoka tous les sportifs ba encadrement encadrement bon ce que oh ba mouvement za kuna ba gauche ba droite donc to la mingi mais bon Dieu ça va pas la Château Rouge problème mais tata ba ça ça ngana za vivante na ba mouvement mais na senga bilanga ke il fa baringa auti boloko il y a 38 mois ba mekio meki ngana bine au tali moto au tout mulaka parce que na so fumoli ba boule do au kokate andeko na mukolo na musika na ko na ko bota mais na mizo si na pasa mukolo na bomika moto mais yo au moins na beti boy et le bébé na betika boy le bébé mais yo mo senga vidéo to kata manko o ba ke ve na sa ki bobotis limbi sanga na wana ça va socialité au monde. Merci balandino so bolande biso na poko kama solo na biso moi va dédicace na bato so balinga kayo mingi pour te bike mukolango ezala ngwa kwa bon ba dédicace ngai yaka na opesa na ba maman na biso moko ezala kwa mama Dembo ala sima caméra na pesi mo sa mandefu na pesi papa Zikondo Zikondo Putu à Paris il est à Molobeli à Paris oui donc il y a bientôt on va le dire ya Fati na pesa Nana Juna Arc-en-Ciel na pesi Jilida Dame des Dames na Tanzanie na pesi Mayo Yokuka la mère de mes enfants na pesi moi na ngai Gadi Mongoto Jerry Kaïda Mongoto Merveille Chris Mongoto mais quand si bana tina makana kata makambo mais ça dédicace bana ngai fa ba bana quand même bazali ouais ça wana bla Mongotolas Chico Mabele mame ozali wana Jimmy Bofosa Guy Laroche Jafar Doujo Campo Bianco et Koni Kasanda na bosanité papa Kabasele ozala Virginia na biso Virginia Claude Mossay événement donc na bosali binoté to simbana toujours na maboko kane ambe na biso zali to simbana après bozomona kuna ndenge soleil qui na rolala omoni tant un changement parce que soleil tant qui na rolala sauter là on a 18 ans à 6 ans et qu'on a ezala ndemo déjà c'est maki nezo ke rolala do to ko mabutu nezo ko bima do to ko ma donc changement yango wana donc yango wana donc merci na pesi pas na yo merci balandino sobo sile ko na biso na poko lelo vraiment to komi na suka ya masolo na biso edino image mo pandisa ya mboka mo pandisa ya Kongo bino mo boyebi kaka donc na opesa bambote na baino so balinga ka edino image maman na biso Annie Kokila 4G 5 étoiles de love étoile d'amour le véritable diamant noir Gisèle Wumba et Jeannette Malangi merci félicitations na ndingo tu robote la biso bebasika et MK Muswahili et Papi Mangunza les boss ya Africa Future les alaga kato travailler Donatella Valdo Mosiki Toko Mama Irene Bengazi Nakata Savini Exotique MK et Ser Nangai Nisha Superette du quartier Nakata Virisha Tion Maître Ango et Junior et Yoga merci Gloire Dembo Gloire d'Acosta merci vraiment na baino so bolinga ka chaîne na panda sanga Congo Ziko na bosele lo moko tozana Ziko no mputo to boraki déjà tozana messe de requiem pour na bato bakufaki na crash avion donc tozo la confirmation mais tu peux il y a date le 26 bisonyo to kutana na église za na château Saint-Bernard sur le château Joana to kutana na à partir de 17h to passer sangwana za la terre à linga ça le 26 octobre 2019 na après samedi au kuna wana pona total ka Fatima Konzi to penser na bande ko na biso o ba kufia na bazali bato bazali proche à président et puis ba membre na biso pe musu ba kufi donc boy ba Fatima plateforme Fatima Konzi to zana day parce que ba kufia pe bazali bato na biso pe ka bazali ba membre na biso ya Fatima Konzi merci oui balion de la presse vraiment on a fait seulement communiquer par rapport il y a membre na biso moko na kombi ya lamine donc vous musakoli à hauteur au coup qui vraiment on est ensemble toujours la même donc vous tout ça toujours ensemble mais tout le monde on a toujours courage est-ce que ça la Patrick Malovengi Global Express
ya Afrique esika ya siri mpona kotia biloko na yo ezali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Femme Express ezali agence ya siri oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi Global Express. no bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numero 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Ma vie agence c'est ça à Moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malofé. À air d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Wana bino bato bozali na poto olingi kotinda biloko okela na Afrique me oza kotuna Global Femme Express ezalaka wapi eza esika kokunga te eza bongo na Satorus so oye na Satorus okoti Satorus otuni numero 25 rue Léon Bandiku wana okomona Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso oyo toza na France, pour la reçoit la déronation baza na étranger, précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Toza na tozotinda ba colis, toza na ba fret oyo ba conteneur, le fret maritime, na le fret aérien oyo totinda na avion. Totinda pe ba petit colis, ba colis express oyo esalaka 2 jours. Et soki kaka wana te, toza pe na service funéraire. Au cas où aujourd'hui pour un décès, vous hésitez que vous avez mis au foot à la photo, au salle marano sur ma kin, la ndenge et à biso la photo, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandiku, Global Femme Express, ils ont agence ya siri, oyo bakotia biloko, pe ozwi yango na assurance nyonso. Pona biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez vu logo, c'est on a quelque chose qui est dans le logo. Global Express,